Bonsoir, Banakisasa. Bonjour, Nathan, écoutez la Bino. Mon émission, au lieu de Awa, sponsor, on a allé Simplici et Baka, les grands leaders, na grâce Yoka. On est Moutouba, salut toute émission et Salama. Et on est Toubandi, merci beaucoup, na soutien la Bino. Grâce Yoka, Oyebi, Yomoko Maman, les grands mamans, Oasimbaka, soutien à la chaîne, sponsor. Simplici Baka. Babi, des grands peintres d'idéologie à temps. Merci, na soutien à Bino pour na soutien et à l'émission. Voilà, bana Congo, bana Kisasa, bana Brazzaville, n'y to Sarabino toujours, bana Luanda. Tout côté na ba jeune au ba solo na temps normal. Bana souci ya mboka na ba Congo Kinshasa. Pourquoi pas Congo Brazzaville? Car maï nem de salab ce geste. Bana Luanda aussi. Balabi, pourquoi pas jeune batelemi awa bana méchant parce que monde qui na nengo bien té ya ba benga ki 1J4 chaîne na bango ya kilo oyo ya parti l'abondance. Moi-même je suis là au boyebi pour tout sur na bango. Pourquoi? Et parce que ya makambo oyo eza koleka na ba social na biso ba WhatsApp ba vidéo oyo bo muna ba maman ba souffrir bandeko to éviter ce qui est fin du monde est commis déjà na pointe au ezaka pona passe à mokili et on tourne le belango awa. Voilà. Bonsoir mon frère. Ouais, bonsoir. Bonne santé. Ouais, santé Zabi, bon. Ngapese ya nzambe lelo nae awa pona nakutana bino ndenge bobengi ngai pona tosola oyo bozana ngo mais lelo toza na système yaka ko comprendre makambo oyo zoleka na Congo RDC na oyo bino moko bolobi bokoloba. Bonsoir mon frère. Ouais, bonsoir. Bonne santé. Ouais, tranquille. Merci. Bana kini o baba congolais mais bana méchant ya temps normal. Bonsoir mon frère. Bonsoir. Bonne santé. Ça va par la grâce de Dieu, ça va. Bana nzambe basé belé awa. Le pourquoi to beti c'était parce que balobi ngande nazaka pour poser ba question. Mais bango moko bakoloba Simplici Baka les grands leaders. Babi les grands leaders Yoka kolela ya baleki na yo baza kolela toujours na temps normal. Moni na Brazzaville soki to tanga ba grand oyo ba soutenaka. Simplici Baka toujours répéter encore parce que azali les grands leaders oyo azo soutenir chaîne oyo na temps normal. Grâce à Yoka pe azali wana pa soutenir toujours na temps normal. Merci beaucoup. Bala Congo bana Kisasa to que na chaye mutu atana na système ya temps normal pour na kofungola. Frère, na habité na Kisasa makambo oyo tozomona ba musicien na biso, bandeko na biso, ba congolais baza ko panza na boye, nazo bate eza nini ndeko. Ko swana wana ti bobenga ngana ya eza nini pena pona oyebisa batu balanda yo. Bon, en tout cas, les problèmes aux na mboka na biso et ça biso passe. Premièrement, na mboka na ndenge congolais zo souffrir par-ci par-là, na ndenge africain donc presque biso nyonso donc qui toza africain aujourd'hui Congo Brazzaville, Congo RDC, Angola, Mali, Sénégal par-ci par-là donc na oezoleka oyo bazo sala biso donc ezo sala biso moi pasi penza donc tozo kokango penza mingi on sala bino nini faut aller bref pour comprendre parce que ça ba image oyo ezo passé na ba nto ba mona Congo le bela bien ezali makambo ya nzala o makambo nini parce que tout ça bref auto sola merci. Bon neti pona Congo likambo koto ya nzala likambo ya pasi ici yebani pasi ya pasi nde ezobakisama kaka donc eza na eloko échanger te donc pasi ya pasi ezobakisama parce que bandeko bazo souffrir bandeko bakomosala ba n'importe quoi parce que pasi leki donc esa biso penda pasi donc biso penda na ba mikili banini donc itoko ko supporter ba biloko wana te moko bo biso ko taper bo dame mais ndeko kuna dame te donc talakati na niveau biloko ko lia siko muto raisonner mamba parler ndeni muto raisonner mamba car ndeni donc moi mon boulot hein donc ba soigner penda eloko wana mingi donc et puis ça la moi bien donc merci. Congo Mabinzala, ma guerre, co-violé,
awa to epona bango bengi kaka PDG Yarambangu parce que méchant na habité aller moi Mireille moi nanda de solon to kenango Sandrine Mbala na habité adungando oloba kito sola ya to sola maître pona yo makamango pena o sentir on ndengo benga kito ya. Ouais, bref, vraiment, on a vraiment direct que parce que pas si à Congo essayé bana. En plus, ils ont backsama, est-ce que backsama. Mais na Robeta c'était trop côté à musicien. Ba musicien na biso ba commis trop coabusé. Donc on a habité ceux qui baza ko édiquer mas to baza ko baby sandé les sous. Donc jusqu'à là je n'arrive pas à comprendre pour cela to benga ki woya to solo la na marambo ya libi les sous donc tout au loba on a 4. Ça. Merci beaucoup. En tout cas, moi, je Libi, original Libi au Solango. Rémi, tu as pour les vies européennes, c'est normal parce que vous avez trois, vous avez chaîne, on a photo la caméra parce que vous avez besoin de rappeler aspect nayo, beauté nayo parce que Congolais à poto, ça toujours. Atazana un bon mingi mais poto car propre belé ou banganga. Rémi, ça n'est ya Congo, nous tout le monde a makambo na Libi, tu au côté ou à Libi pour la toujours on a au Congo, merci. Tu vas na Libye au Congo. Si tu vas na Libye parce que Libye tout le monde n'a pas biso. Merci beaucoup. Ouais. Bon. Pour nanga ngina loba na mambo le kana pays nanga moko Congo Kinshasa. Donc tout ça la moi participer m'a vraiment défendre tout le monde dans la vidéo de ba Alexandre ba bo ma batulora ba so ko to bi ko to ba moi bien ba PC ko to moi respect. Déjà toi na poto pe ba bo manyama. Faut bo lingele. Mais en Afrique, bah, moi, comme ça. Et ça passe. Mais un jour, nous avons une richesse belle, mais le gouvernement a besoin de s'embrouiller, et ça vraiment bien. Biso pe koto pe to téléma kaka pour na maramon. Un jour, tu auras toujours vainqueur dans le système de Toloba ingeta ne tombera jamais. Déjà, ma mandou les binomo boyeba déjà ekoya. Bon pour le gouvernement ekoya eloni les gens abiso. Avec Dieu, tu auras toujours vainqueur quoi. Ok, on a quoi. Vraiment, en tout cas, et ça n'a pas si ce moment là, jeune, bah sola boy, c'est qui bazo ko boule, bah qui n'a pas caillou, bazo ngaka, tu n'as pas na kini, mais qui n'est tourné gâté. Vraiment, et ça n'a pas si. Et on m'a bat bah senti passer. Et ça nini parce que si je auto côté à peine et peut ça passer na ninga temps normal. Vous comprenez ce que maître na temps normal ce que ninga bato na ba ça na ninga na ba barrer bato ce que yo tout le monde et comme nini et ça ce que yo politique oh ils allaient qu'à sentiment mais ne rappelle quand même na landa ki baba ki ça ya leloté ça ya kala ce que nzambe a kundoli ce que makambango et ça ya ngope na za nini tokena na ma na bombango pona tokena na ninga normal. Oui, nga vraiment maramboana na tigala yoka yango te na Libye. C'est à peine que là na otiko yoka yango. Nga yezo sala ngai mutema parce que tango ba président africain bazo mona marambo ya modèle wana bazo vanda kimia. Mais tandis qu'en Europe, ceux qui ont comme modèle salami Union européenne, ba président européen tout va s'en rapport na base de solution. Mais pourquoi pas ba président africain bazo ko rezo solution na marambo ya Libye. Bisona bango toza bato ya mboka moro. Toyini ba Libyen te tolinga bango oui, mais ba président africain il faut baza la uni ba luka moyen ba solution pour na marambo ele kana Libye batala. C'est un cop na bango te so bango makase ya bato ba na arabe. Ah bon, ceux qui comme cop na bango ba maboma. Comment yoko lingo bando te kandiro no africain. Ba maboma mituna bango sa so malamu te. Ba luka solution ba nga souci na zaka ke no ba président africain ba zo solution pour na marambo etali Libye. Et puis bah source ya likambwane banda wapi po makambo ya esclavagisme ezonga lisusu po bando teka bato lokwa na wenda tipo le longo tipo longo susu makambo ba série wana ezongi lisusu donc il a vraiment ça il a vraiment quoi arranger ngate donc le président africain base de solution. Donc c'est ça que je peux dire. Bébé Makwiza Aujourd'hui, on a toujours temps normal, n'engagé et sous tambola. Sandé Nimbala, aujourd'hui, on a temps n'engagé sous tambola.
adongando ozola na tandenge tambola j'ai les âgés frère n'orinde ko nozolo ba awa apena na elengite quoi na ba président ndenge ba beta jeune na bango bongo yo sikoyo na ndenge ya temps normal ndenge susu ba président ba okina ndenge wana o mona ba vidéo choc nini oyo bino yesa pena bokoma ko gangela ngo pena pona makamesila. Bon, premièrement, choc wana to telemelaka ka ba président parce que solution de uta na bango parce que bango nde mutu baza likolo. Oh biso tozo mona na ba vidéo nous sommes les noirs non mais ba noir wana tozo yebate est-ce que ils congolais RDC, Congolais Brazzaville, Angolais, Malien, non. Donc, tous comprendre que mes bazaba noirs. Taki, ils sont noirs pour ce Oyangai. Donc, il faut ba président africain, il faut battre les Makambuana. Donc, parce que oh bazo salabiso, ils sont moi, ils passe. Ceux qui te l'ont bien. Tous les Africains biso nyonso me bango baza ba pays Maghreb mais ceux ba na bamboka na biso to sala bango biloko wana te mais bango na bamboka na bango basala biso tu na katiote oza na raison mais na katiote na peso kaka ba fanatique oyo baza bele balandaka parce que cela bien mais pourquoi na Congo comment chinois a comment si congolais Maghreb on a comment congolais. Mais ce que les pays étrangers, ils ont dit que c'est un juste. Bon, pour Nawana, donc, il y a Kokoloba, il y a Makambu, il y a gouvernement Nabiso, parce que, comment Chinois n'a pas écarté l'électeur ou en Ndengeni. Au monde, yo moko mwana mboka kutuko kende kozwa boye bazo pimelo mais bazo pesa étranger. Donc eza tribalisme moko boye eza na ba président. Donc bango mingi tozo beta sete na bango parce que bango baza ba numéro 1 na kata ba mboka. Tala bande konde bazo souffrir. Lelo biso na ba poto tozo kemba, tozo kemba pena tozo souffrir na cause ya nini ya ba famille to tiki kuna, donc chaque jour donc il m'appelle donc chaque jour il faut que tinda donc biso to comment reçoit ba charge ya ba famille ya ba nini donc oyo kata ya moko boy mais yo comment reçoit charge naï parce que mboka condition za mabe tozo boy yango pété parce que baza bande ko na biso photo aider bango mais na dimension tozo kendete tozo kendete misale zate baya donc eloko ko sale zate kato chai obi na kisus na kini mikolo community bon ça na déjà vraiment même na Brazzaville tout sur la vérité hein histoire ta média de la vérité et comme na kini pona jeune la ta bien ngola tinengona ne bosa bino so boy na moi na choix date mystique ba comme la tolo c'est solo bon wala penda idéologie en tout cas penda tozo yo ka ndenge zo kende bon talaka mboka ndenge zo kende yo kanti jeune penda ke na kini wana nde to yebi jeune ko bimisa penda ke mbongo ata 500 roi tsumba blouson penda comme boy hein. Donc ils a pas si ko ba jeune ba mona eloko wana comme bazo salate et place au ba mbongo ezate ba bito ko maraba vewa donc ba mona mwana si na vewa mais oui ba vewa ezali ezana ba kini wana to ça ce si jeune pena bien hein to solongo bien to sona makamna nu ya faire na fali ndenge ya ta normal na pour na bateau baza ko souffrir remi tungina zona muke parce que chez na zongela yo remi pour na yo siko pour na par rapport ya vena mo pa na ferré ezandeni bon pour ngai lo ngana lo bakara ke Kofi aza déjà père aza jora papa za pe koko amukolo pardon donc pour ngai lo ngana lo Kofi aza mukolo il faut qu'à se respecter. Parce que moi, dans à Rolandais, tu n'as pas de délire, on est sur bande salle en fait. Et ça karaté, que ceux qui m'ont dit, il faut le cause donc ça B. Donc ils ont raison monter. Et il faut t'en le remonter. Comme on dit que non, aurait pas imbécile parler silence. Silence, non, nous t'enguer porter beaucoup plus que non à Mukolo. Il y a mort à la qui n'a lobby, ou n'a lobby, ou il y a répondre ngate. Engé qui tissé mukengata la té à Nasa qui m'a bé. C'est l'entourage la baronne de Moutou des alaka keno bako tsaka toujours qui sont ate lo babu epé ça la rendre moi système mais ils ont raison mon mais vez alaka ave petit pas à petit limbi sa petit nao et porter le monte pe baxolo 1 plus la vinoté faire epé baka wa mukolo
ça sert à rien pour manquer qu'à respect parce qu'il y a le bas qui parce qu'il y a une bande qui ont fait la zone ça non. Moi les athées, mon colo baba musicien un peu baba star à miner. Faut avoir toujours la maîtrise. Bon c'est respecter déjà ba combo pour portera déjà. Tant ba yo ka ba musicien congolais. Ni ba musicien ngosko ya ba star à miner ba beta nengo na to sola pe nga frère normal. Parce que y a un J4 de parti li bonus non sola. Hein? Ba beneza wana vraiment bana bato bapesa wa mbongo balanda bango bato kumisa bazana bandaku mais ba shege na kini ba souffrir et le les athées ba maladie mais ba kumisa bana parler ba voter ba 100 000 quelque yo senti on est vraiment bah en fait musicien morote mutako akoki ko abanda ko beaucoup là ba peuple congolais tous eno ebele pe congolais amnene parce que tu dois compter ton lek. Ton lek déjà en France ton lek on a. On a tout mais attends 200 personnes na quoi ba chèque on. Si on a des ce que faisait gouvernement. C'est gouvernement tout ce marmé ba mission ba kumisa ba na mbongo ebele. Ba ofingana. Na peut monsieur yo ko so la ngote, hein, Chahi na bité soki, hein, vraiment champion ni kotona bena. Bon côté on a vraiment eza na mutu moko te oyo bakundaka na ba bien matériel to bango bazo la kisabiso wana. Tout le monde a Michael Jackson bakufa ça kena na ba bien enye so jamais atika ngona mokili bakunda ya kenda ici là ngai na rose ngapona ngana za netre je suis pas pour Kofi je suis pas pour Ferré. Le problème c'est quoi il faut Kofi à se respecter abe banana ba vie na bana mike donc ba tout banane abe banana ni na JB abe banana wera abe banana vewaze quoi donc il y a abe banana ba tout abe bana Fabregas abe bana zona faire abe bana gina fali mais asali tout pour bazo on a bien afali fali moi bien sûr mais il na âge avion on a sala ba bilo sala on a dit il faut le changer mais fallait finir répéter fallait finir mais abe bana c'est ça maintenant le problème maintenant Ferré faire pe siko aza mutu moko baza ba délire moko bango mibale bakutani mais les problèmes ezani nigene il fallait qu'il tango faire le bagina tango vienne mutabandaki il fallait qu'il faire avant d'ape kimia abu maramoto faire à la base déjà impoli yé moko le bagino que non marambo mususu nani Jean on avait ta guitare Mark House yé pe na ajina ozaka mukola faire mais faire atina ko sala babuzoba azolo ba bien faire le bibe que no yé muto tinda ka sala ka biloko na po amaka pe wera faire o manka wera o manka na baninga no nyoso za respecter mais na kato te champion en tout cas maramoto au na Congo pasi c'est plus c'est baka leader et venez habiter vraiment maramoto vraiment babi vraiment bena mais faire azowangana habib na wera sala était vraiment to boyite pena vraiment hein pour ba ba na faire il na 4x4 ba on to ba mission nyos mais ba leader il agit bien piana na Antoine ne boseni ba créer mouvement to na venir so ba mali pas le pe ba ngwa balala to na venir so belé to na ba kombote mais vraiment pena mais faire bien il ba leader na nga monta normal yo si ba comme solo. Moi je me remis à ce qui fait razola na vidéo to bato a faire ba olanda yango ayebi sangai so ki tanga zalaka na wenge 4x4 jiba me mai poto to wera mta me mai poto na maison mère je me remis à répondre en vidéo bata faire bolanda ba so ki faire abima na ndenge na eto wera mta sala ki akoma ndenge azalelo bata mokili karabu yango biso na Congo mai pe bongo za te pozo bosa na source côté o sala ke no poto ngata nda kwa za na ngona wileri wana azo bosa na nyos c'est grave hein? Luka penda ozonga mwana maizo na kato te pardon c'est singato faire era conseil frère na collègue na nga non les na fingi déjà juste conseil to pe ça parce que boza ko éduquer master ozana bana bavanda ba otala ba kota internet batala ba buzo bobino ba papa bosala siko baleki oyo bazoya na sima bo tout ya bangoni c'est que bango pe ba ko manga bata ba buzo ba bongo donc vienne à faire évoluer ba bongi ça veut changer il faut qu'on vanda qui me répondre à faire été moi je peux dire ça merci beaucoup nasi bana kini bana poto hein tom da oshité parce que c'est que le moro to kutana ne benga babi bana mabela oloba chaque semaine balingi siko comme chama na mesa parce que trop c'est trop mon le Congolais zo lo baté bon ma net sujet até chaga yo siko yo vino mo pao o ba gibne fo le belaye naninga salé on le benani ni juste bino ka le bela vino randengona na habité zaka ba courage a poto zaneni pa na poto finga bino zala na washile monde
Et bongo vie soka fini na ba HLM balala na ba HLM. Et bongo mama na yazali alala wapi. Foye mugaye bagasiti. Bon wana kuteza minga olobeleza te. Wana na vie na biso donc vie aza vie penda oyo ka penda ke vie to lingla au fort. Lingako fort parce que ce tobi qui omoni yondo zaliana wa mutu moko foko yeba ngo mutu ataboya boyo mais musique no ayo kaka donc vie to lela fort mais vie tika ba délire wana ozo salana ba délire wana donc to yeba te suka na ngozo ke na ngoti wapi comment yo vie okoma o sona na ba petit ko funa un petit faire petit na ngana ngana comprendre bana kini bana poto ça pour un contrat na te. Bon, en tout cas, selon ba imer ndenge tozoyoka ndenge zo kendele eza pona ba contrat wana. Donc ba contrat wana mutu esali bongo mais à part ba contrat wana vie kaka conseil na vie en tout cas tika biloko ozo sala garder penda dignité na yo ki mokolo na yo parce que biloko ozo ke na osuka nango kitana bebe nsanda. Donc moi na marai donc suka nango okoma na parce que donc presque tout le monde donc na Congo na do yo mutu nyonso beba na nayi na ba oba kufa obeba na na on peut savoir parce qu'il y a de chiter parce que il y a de chiter quoi parce que tu as un temps pendant ya ko so la poser prochaine fois mais le lopena conseil ya moké pour notre chiter merci. Bon conseil na ko pesa na pesivier conseil en tout cas wana ba petit na yo faire repayer ba na za ya na yo posa moi ba délire posa obunga moi nzela mais yeba ke via rotika la vie parce que yo po wangana na venton ozolanda mais ti lelo to yeba ke faire eza vie wana donc il fait repayer ba o eza vie o aza petit o aza nani parce que bo pesa biso ba éducation bien to pesa pe bano bazo ya sima ba éducation bien parce que tant bino mo bozo swana banini donc boza na éducation te bo éduquer peuple nini bo éduquer bana o ba ya na sima eloko ni donc bo pesa na ba respect kofi wana za petit na ovie zoé na moi kuku dimba ndenge ka kezalaka bo solo lango akulisi quoi ezala na ba système te po bo epende beti libanda vie sopi fallait pe comme ba niveau. Merci chagana temps normal banakin le de suki awa parce que to ça la bino suko suite nango il y a temps normal pour comprendre suite nango il y a temps normal babi batu nyonso oyo Béa miezi vous aurez toujours dans temps normal babi nenga zala kaka Rachel la médor boza ebele na nenga temps normal pour nous sola GG Rémi nasira revan ça même moi de toi non parce que de chiter pena parce que le tout ce qui a pour la prochaine ne to sola on peut na voilà parce que y comme non tu vois. Et on a temps normal pour notre banane ni toke nango. Remi yo siko yo elo ni ozo proposer bana kisasa ndenge bato linga longa mboka okende ko loka vi na pays étranger. Siko eza nini pasi kakao bakufa na onesi boye na ibiti monde ko nga yo mona poto za na Suisse na mbona kini eza idée ni moi conseiller bango bien merci. Ouais, na conseil na pesa bande kolonga baza na Congo, ça sert à rien que obima otika mboka no poke mboka mususu po okufa kuna et ça la passer. Et bon ba boulot eza na ba école ozotanga, maeli na onem te comme sur na niveau oyo lingoza. Et ça ngote so yepe Europe a plutôt galera à faire. Muta ko sauter muta le bonté ya Europe eza bien bo na betongo ya yo moko regretter. Nana batu mususu kutu balinga bazonga mais batalika na ndeka système mais non courage bino ke bozaka toujours kuna. Bon continuer car effort au bonheur au sala bon continuer. Ce de biso sur la porte bo kini to ça on est. On comprend bien tes questions. Ce biso to awa na porte na pays étranger. Siko to ça ni na Congo parce que Congo to a danger. Moninga Congo danger. Ce que biso to awa to ça ni. Et là on a le baraque et oui question les amis mystiques mais bon. Voilà deuxième champion. Normally Rémi question est PC liboma. Congo danger. Siko pourquoi est-ce qu'on a Congo danger? Hein?
Vraiment, balinga toujours. Na moni question photo na moi après faut au béton. Non. Congo danger. Mais pourquoi ton limite à toi le Congo ce que tu ko to le biso na Congo. Ce que nana ngo ba sala Congo sala. Non, en fait, moi je peux dire ceci. Africains sont souhait na ba revenir zara ya poto. Mais cela veut dire pas que nos bisognos sont au bimana Congo to ya poto non. Ma classe ba école les belé dans Congo ba université bezali eza que no bana mai ba lamu kaka base na te que no lokola gouvernement za mabe ba vanda ba gangela ka gouvernement non il faut bana mai ba bimara ba kenda pe koluka ko fina faire ba ndako o ba la biso wana ba rotonga pe ba école nde ba sundu ba sala ba mboko na ba Sénégal ba rotonga ba école ba fungola ba entreprise belé pour jeunes congolais mais ka ko s'en sortir mais ba on va sala ngote. C'est pas le problème. Donc, biso tout au bima kongote, to yende roluka après to zon parce que to ko inverser na mbora na biso. Donc moi je peux dire ça. Merci champion. Je crois dans le balolo toujours suite. C'est que to développer en sous makasi pour nous comprendre la prochaine émission. To bossa inté et ça na biso tout o to za na biso ba manda la duchesse et je ni misibou. Bozawana pour nous soutenir toujours, staff toujours. Tout à fait sous na Renate Djena Nakatakisasa, Konekes ou Akangi Masolo Tunagisasa, NJ4. NJ4 est là pour nous soutenir. Tout le monde est sous NJ4 est là pour nous repérer la masse idéologie. Tu as à colocar baisité parce que les missions nous ça va besoin na yom te mama kambo. Bon moi te ba ki offer ba kangete ba kangakete qui va dans l'état. Son embelé à pika vie mo rasola na nga cha frère nasi nga na ba petit na biso to ça na y a temps en temps aza chargé à communication na NJ4 puis petit na yope okotika yete manda muto kata ma dede partout comme na suka je salue wana penda donc petit à palin donc mi na benga ke mama parce que basi ba on batu babota biso to pesa ba respect parce que baza ba mama taza mwana taza petit donc yo ebikaka okanze basala musiko zali donc o vienayo shaibindanda kombo na ezaka nini kombo na ependa donc ndezaliana ba o ba ebie divine mais ngasiko take na bengi okanze donc o ayebi o pa ebite asalaka ba recherche aoyeba tina ni na benge na komboana donc moi ba salam na saluer pe bana na ngai bébé Chris bébé Bellevie donc na mboka papa yo toujours to bunda et au Simba kitoko. Merci babi chargé de communication Livin Nazawana pour nous Simama solo na kombo na pesi ya batation taki président chaîne azawana taki busola Simama solata. Babi bourso ce que bourse est petit côté au Kenya gauche à vite à nzela mon côté ya moto ya babi aza bourso losa ce que babi bourso batala nga boye aux émissions to sola parce que to lingani babi mona mokia beta rambonda bakolo babinaka vraiment ça on a pour na bino yemda simbi na ngambo ya Brazzaville pour na okanga makambo nyonso oza na besoin ya contact pour na NJ4 événement hein bo contacter numéro nezawana bo benga tout azawana kwa ta chaîne pour na biso tout bo resepela en tout cas bo resepela vraiment azana pe na babi chargé à communication il y a NJ4 na 4 à Brazzaville match yaste yé na rumela ya buso hein ana ba comme belé hein en tout cas ça n'a plaisir que boss champion. Moi de toi, pas tout ce qui déjà, à des chuter déjà. Ouais, je salue mon père depuis Bled, papa Alpha, je salue aussi ma mère, maman Aimée, je salue aussi mon petit frère Marquis Saboulou, je salue aussi mon meilleur ami, Dieu merci, Lunga et Fabo avec mon fils Moïse. Donc, tout, donc, Bambote, Congolais, tout Bambote, donc voilà. Allez, moi, Mireille, moi, Nabiribao, ok, moi, na Luanda, Raissa, Bongo Landry. Bébé Banyongo, commandant Salo, wana idéologie à famille, à temps normal. Vous avez belé, mais awa, tout ce qui est là, awa. Quand peut-être,
Non, mon arabe, c'était ma makasi boy. Aux amis, bateau, tu sais, t'es mis parce que de soutien. Si, na pesi kaka mbote na famille nanga, famille Kitoko, famille Ngandu. Bino tout, bah oh nyos balingaka 1G4 na pesi bino bambote, ya trop. Sali. Babizi na kusu Jogo. Toujours Nathan. Vraiment, tout le bassounine. Babiga rende chargé à communication. Tout le temps à communication sur notre. Et ça m'a bien, non? Ouais. T'es pas au bon match. T'es bon bail. T'es yes de bon bail moyen. T'es bon bail. Et c'est de passer. T'es bon bail, hein? T'es bon bien, non? Parce que regarde comment vous monsieur go y bail. Il y a le bi à Kendarate. A fidèle à ta chaîne NG4 Cadence Info pour moi. Il y a un an parce que bête à la partie de bondas babi on a ça. Vraiment tout ça pour na couper ça conseil. Na auto lobby ceux qui bon qui libaku na ta normal. Bolimbisa mais ba jeune ba telemi pour na succès ba vidéo est tourné na ba masse oyo ba papa na biso ba Kofi na artiste ferré oyo ba sali et touché pena Congo RDC Kofi ngana naninga coulisse mais naninga média wana commisalité parce que ba konje belé batali to sengi ba congolais tous ala toujours ini kotonga muke mais kolinga ebele na Brazzaville pe kotonga muke kolinga ebele na Luanda pe en tout cas vraiment conseil ka babito linga nzambe www.ngkcadenceinfopromo.com. Tu vois, vous allez abonner, vous abonnez belé, vous allez abonner, balabi batuming bolinga kangai, batuming bolinga kangai, il y a partie d'abondance. Nazana bino bo bonné belé, ce que j'ai commis, nazana bino karatene tout ça a peu pour se là parce que bana Victor et Leison, il va la mal à cause qui serait mené à mon père, hein? C'est bien parce que c'est qui 61 ans, ça peine ya Kerana et certes il y a so bana tout virtuel les son ya kini au tout bazar na monde entier balobi toza ini parce que papa Koufa tikabiso na ngata normal. Je suis patron de la chaîne NG4, je fais des missions mais je suis aussi au boyebi moi tout le baminga zatima. Merci na ba jeune, merci na ba frère na o nasi deuxième émission de tour 21 pour tempo pour te partager j'ai un nene balobi elengi oyo émission parce que toza na ba sponsor o ba sanini ba sala biso tout ce qui bon on a tenté parce que dans la souci ba kufa belé ba kufa parce que koki makini pour nzala et ça m'a passé l'autre suki awa oyo avec comme on a été prochaine émission on va comme on a yo vous allez abonner partager belé j'aime et là on me suis n'anga c'était pourquoi tout l'ingane était congolais au monde congolais a aussi à Likambo et c'est la Brazzaville à Likambo pour nous y a que soutenir y na Likambo na j'aime commentaire au ça la rangoté bon partager té quand on tourne à kufinga au sali mwangana na yo kolia boya ota olesa boya kati kaka nini mwoki pa étranger mais ce que bon na ce que étranger de que na rawana tane ba ma tuka manoir et ça m'a passé et ça pour na tobeta c'était oh alors qui conseil venanga chai ozawana ve chai ozawana boze belé mais tant ya muke pour na émission oh le tusuki awa pourquoi pas le tusuka awa parce que émission de tusuka awa oh ayokani na katité nzamba batela bino merci tusuki awa na www.ngkcadenceinfopromo.com. Merci, c'est parti l'abondance. Émission n'a bien on a pour na bolanda mais abonnez-vous et ça va bien. Merci. Tchekas.